Donc yo mama Congo moi ça matama minene lokola kwa beotosi oyo matama kitelo lokola bambo piki boule na yebisio na age no wana soko yo kokota likambu nanga benongo yaka analyse nange ye soko ye non keno piken on se connaît oza pe na muto okane na mutu te oza na loko osala mutu te kende ka ndongo message tellement za na commissariat faible bana banda ko fuli kaka n'importe qui est plainte Oyoki elenge ya Congo tapelema donc yo mama Congo moi ça matama minene lokola kwa beotosi oyo matama kitelo lokola bambo piki boule na yebisio na age no wana soko yo kokota likambu nanga benongo yaka analyse nange ye soko ye non keno piken on se connaît oza pe na muto okane na mutu te oza na loko osala mutu te kende ka ndongo message tellement za na commissariat faible bana banda ko fuli kaka n'importe qui est plainte ba plainte ya la con na même na commissariat ba comment ba koza mutu sala dépression za bipolaire même na commissariat ko que na porter ba plainte yo parce que c'est intelligence yo tu es bipolaire yo na ko sasa yo ko comprendre que ba ko bengona na gouvernement wana ngali il était na ko vanda wana imbécile mwana ya mbwa oyaka na makamni o websa biso na kata peuple o intéressé biso to mona ko finga mama président fingi ye elle le koso là comme ka le koso ali o chiki là comme le koso yo depuis ko côté Denise Nyakio yo depuis ka kena ko sona na o wana mususu recessoir Denise recessoir ngama na ko finga Denise recessoir ndumba zoba neti kizengi mususu ko Denise recessoir kanga mna finga kete kena ko sala piken na Denise recessoir kuna boko na oswana o ko bisa ka zamu taliboma po yo liboma na osala ni na réseau na gouvernement ko même na biso nini mama Congo na gouvernement neti yo mutu lokola yo na kata pays soki fatia mati 3e mandat babiba pona bato bazana intelo neti ba chroniqueuse ba longola ya bien est-ce ba ko biso bon refara na tuni bino nde bozala bino nyonso wana baburiki wana bozo lia mbongo na lokoso so batie na logique bapona muto mako ko sala gouvernement sala maya solide ya bien bakozo bino bomo boza ba traite boza ba miyibi boza ba ta solidité bino zati ba ministre na botala mabumuna bino comment bino bolinga ko sala ka bino moko comment bino soki muto ko kumisa fati ko côté les rankines comment soki muto ko lobela mboka na yazo ba loba bien bino suis bino ya ngana za Congo Brazzaville ngana za Chantal Libola na za Mungala mère de père na za RDC bino ko soto tali mama Congo zo bimiselo nga malien mama Congo soki tata bino za la malien ba za la ndingari ego to ye ba be tongolais poko tale lo no ba Congo ba za ba mitu nete matam no ba piki bun faut pas jouer avec moi je suis pas ta pote parce que la tali bilonga bikinya na bino bongo sakana nga za lo nga ba congolaise il y a une femme africaine, femme congolaise. Moi, je dégage cette fraîcheur-là. Je dégage cette énergie des Congolais. Père, maman, moko, tata, moko, mobuto, lobe, kolobe, moko. Biso, tu n'as si ma fati béton. Yaya. Boko, ko longo la mutu na poste, te bino. Boko, longo la mutu. Te po bino, boba, nani bino. Boso, ya pe minene. Te boka, mitu, mitu, na mino, zoka minene. Boko, liya, mbonga, Congo, mitu, ezo, vimba, bino. Elo, nini, osala. Boko, kote, ya peuple, nini. Message, ni, bon, même pas président de République. Message, ni, bon, même, pas ministre. Message, nini. Troisième mandat, zoyat. Ngana papa Fati troisième mandat zoya waka loi bo tapoter live mama Congo mutu munye nazali aw troisième loi zoya troisième mandat papa Fati poser loi to voter soki mutu o nyoso sala na président problème o kanisa kaka ba ba finga bana batu ba mama batu yaya ngana ko longola bana na longola ba mama na longoli ba papa ngana ka piken mutu avanda na bande l'école na mutu tema na bande l'école mama Congo yoso ba cheka yebe ba komi o kotanga mbala monde ba komi aw ngai fo na bana ko kangisa ba lettre mais na lecture ma yele mama Congo oza na ko finga ngate bon le terrain tu veux tenir za buriki yele mto ko prendre bana paradis mama ba za buriki ngana za buriki bana na paradis ba intelo Mekate, Waria Ourien, Doki Naebisayo, Fali Ourien, Doki Nentelo, Kingasan chef d'état-major, Kingasan la souka leader, Yakutu, licencié, on se comprend, tu es un oiseau gradué, n'a pas bien, tu es un raid, Yakuta souka la bâtiment informatique, tu es un rando, rando résistance, piété les pété, ordinateur, vendant la misu, Oyoki, tu es un nan, comme les nan. Mokambi somo yaya ordinateur fana na maboko ngate mama na za buriki na boti bono bazaba lever na boti bono bazaba yini ba bentelo to tu me parler quoi mama Congo yo osaka kwa ba ministre Congo te bazo tia Fati na berère
bazo bimisé le papa au président de la République bazo bimisé le na mabe pa manjo de tata batu ako confier batu meyibi lokola ba mama Congo ako confier ba ministre papa Fati salatri na côté ba ministre na côté ba ministre votre baliaka côté santé ba côté opesaki batu ba bonisa banzela papa salatri dernièrement na lobaka ninya papa na place au kangaka bato bakangi bakuluna bake angenga bakangi ba ya tapotelenga na diba mais na senga pa mutu na ya roi mama Congo mutu no lokola tableau za na musique na Champs-Élysées o basala la ngo visite tala matama mabe lokola yo tala nangana déconner sikoyo na retirer je retirais ma parole. Oyo vandi na kiti ngana répondaka ngaba il est que moni ba il est que na répondaka te soki muto zo comprendre likambuto ndo ngane mo cerveau de kanati ene keni likolo nango babakisi na shisha mais mo sera nani quand on s'allait que jouer avec qui mais mo sera nani bino ba tumusu to solela bino kuto beta bakati sila batonga bino to babimisa bino te bino nde bofandi bosali likita bosali bagene bino no bozosala bino ko lapidenga imwa papa chichi sikondenge za wana olandeli baministre wana ola papa fotia mutu moko alandelaka bango bayo na kata communauté neti nga bosali nini mbongo osali nini na mbongo mosala esalami te kala ekota boloko foko vote le wana troisième mandat ya titi Félix Tshisekedi po akoleka troisième mandat papa soko otie lwa wana te kongo wana ekobonga te moni mboka wana ekobonga te bongo na mboka soko ozala bato kwa bamama Congo 12 mboka eziki mpo soki bolamuka na ntongo be valuke tomboki bato baziki po mama Congo aza motema mabe neti elongi eza mabe mama Congo aza vraiment kolobisanga sute Nadia soki kutoka nza kopesaka mbote te kopesaka nga mbote te yo Nadia kometaka kolobisanga te koya te nayebisa yo ata likambo ezonga koyaka te donc yo na kometika na tala binene réseaux sociaux yo bo bakisami wana donc soki nafandi gemani ezwi baudir donc yo moko lingi na kango wana boyebi Chantal bona mokambi wa ekolo mapata donc yo mama Congo mwasa matama minene lokola kwa beoto sikoyo matama ekite lokola bambwa piki boule na yebi na age no wana soko yo kokota likambu na nga benongo yaka analyse na nge ye soko ye na keno piken on se connaît oza pe na mutu okane na mutu te oza na loko osala mutu te kende ka ndenge message tellement oza faible okenda na commissariat faible bana banda kofuli kaka n'importe qui est plainte ba plainte ya la con na même na commissariat ba koma boza mutu sala dépression za bipolaire même na commissariat ko na porter ba plainte yo ba ko intelligence yo tu es bipolaire yo na ko sasa yo ko comprendre que ba ko donner le gouvernement wana nga il était na vanda wana imbécile mwana ya mbwa oya na makami o sa biso na kata peuple o intéressé biso to mona ko finga mama président fingi elle est le koso le comme le koso ali ochiki le comme le koso yo depuis ko côté Denise Nyakio yo depuis quand on soit na wana mususu recessoir Denise recessoir là on a finga Denise recessoir ndumba zoba net kizengi mususu kwa Denise recessoir quand on a finga ke on soit la pique Denise recessoir kuna bon on reçoit on va ça gazam ta liboma po yo liboma on sala ni na réseau na gouvernement comme même personne mama Congo na gouvernement neti yo mutu lokola yo na kata pays soki fatia mati troisième mandat babimba pona bato bazala intelo neti ba chroniqueuse ba longola ya bien est-ce ba ko biso bon refara na tuni bino nde bozala bino nyonso wana baburiki wana bozobi mbongo na lokoso so batie na logique bapona muto mako ko sala gouvernement sala maya solide ya bien bakozo bino bobo boza ba traite boza ba miyibi boza ba traite boza ba miyibi boba ta solidité bino zati ba ministre na botala mabumu na bino comment bino bolinga ko sala ka bino moko comment bino soki muto ko kumisa fati ko côté les rankings comment soki muto ko lobela mboka na yazo ba bien bino suis bino ya ngana za ko wa brazateo ngana za Chantal Ibona na za mungala mère de père na za RDC bino ko so totali mama Congo so bimisela na malien mama Congo so tata bino za malien ba za ndingari ego to ye ba betongolais poko tale lo no ba Congo ba za ba mitu nete matama ko ba piki bun faut pas jouer avec moi je suis pas ta pote moi je suis pas ta pote bon so tata bimenga bikinyela bino ngo sakana nga za menga ba congolaise il y a une femme africaine femme congolaise. Moi, je dégage cette fraîcheur-là. Je dégage cette énergie des Congolais. Père, maman, moko, tata, moko, mobuto, robe, kolo, moko. Biso, tu n'as si ma fati béton. Yaya. Boko, longo la mutu na poste, te bino. Boko, longo la mutu. Te po bino, baba, nani bino. Boso, yape minene. Te boka, mitu, le zoka minene. Boko, lira mbonga, kongo, mitu, zo vimba bino. Elo, ni yo sala. Boko, ote, peuple, nini. Message, ni bon, même pas président de la République. Message, ni bon, même pas ministre. Message, nini.
troisième mandat zoya ngana papa Fati troisième mandat zoya waka loi bon tapoter live mama Congo mutu nye nazali awa troisième loi zoya troisième mandat papa Fati poser loi to voter soki mutu o nyoso sala na président o nyoso sala ka pona biso na bino asali mabe na mboka faut éliminer bokangai loi les la France te les la Congo te yo zo papa zo bima mabe pour loi les la Congo te monu soki loi les la kike ministre ayibi mbongo mibeko bakangi baba boke na boloko mususu ayibi bakangi mibeko baba boke ba boloko eti ba boke na boloko bino bimise na butute azo beta boloko boche esika na e soki za na bambo ne respecter na France ba sala ka au moins papa so comme ça la bongo na troisième mandat ba miyibi ya gouverneur ba osila et comme soko meki ba okango papa plus donc zo kanga ba 5 ans ko ça c'est bango ba jeter age moko bazalika comme vraiment koko on ba kanga na Nelson Mandela faut ça la ka bango bongo papa Fati sinon yo na mama Denise bozo me mangambo pa na biso peuple ya pamba pour gouvernement ya miyibi pour mutu lokola mama Congo ko soki botie na poste papa akozona mbongo akesala bachirurgien azaka na souci ba matama nesila akokata matama na ya baniki lisu mama Denise akosilisa matama na ya babengi yango bien abeti batonga baconducteur sali abanukeli mama Denise na biso oyo tokofingaka mama Denise te tokokritikaka mama Denise te tozaka na sima mama Denise tozo travailler pour la mama Denise pour la mama Denise on travaille pour le Congo pour la Congolais. On travaille pour le Congo. On soutenir le président de la République. On soutenir Fati. On soutenir Madame Président de la République. Bourika Mama Congo. Mama Congo. Ngana Salana Sandra et Mama Sandra. Sandra wana otomona wana Sandra na bloka batu. Mususu ye Sandra. Ngana Salana Sandra na jamais tina na finga Mama Président. Ngana batanga na contact na Sandra. Jamais moi si wana tinda ngabi finga Denise. Asala wote. Ngape bomo bokamo te na mutana nzanga Sandra na ndenga bloka botero bana te na tsika ofinga mama président na kabela ba bombo na lia asombela bana na ba course asombela ba téléphone mais jamais na vanda na finga pour mama président de la République magaba voice ni mage kezongi jamais na salamo baba buriki bino mais kizengi ya zoba ya mama Congo oyo biso tuzako finga mama Denise na miliyoki mawa mama Congo nazongo sena vidéo moko finga mama Denise na côté na mama Denise eza na ba page oya finga mama Denise na muna ya na côté là on a lata kitambala na butu nazo pupulo na bitale loko zo finga mama Denise moi ça me la masanga butu ne sauter marana na plein ozo finga mama Denise ngam na côté na mama Denise mutabimata côté na mama Denise ba hypocrite comme vous là bande de chiens on peut chantalité bosande bosande mais tu ko bebisa nyonso tu ko bebisa on chantali yo nade matamba piki bul yo zo sala ndizo bosaninga de kiri na bosande bosani chantal on peut ngate moi si pa ya tembe mama Congo mukanda pa 10 vanda kazingana na commissariat Karabou yo kasi ndo za kazi bien ba plainte portable ba tupi boso ba sala ba kanga ba to na be ba reflet ba kanga ba singa meka ngape to kolino aya to ebi kamundele to ebi terrain ya kamba yo banda terrain banda awa terrain ya kamba si ba Bonjour la famille. Naebi tata pourquoi natiaki make-up parce que c'est pas facile. Naza nanda koute, naza libanda ndako na koloba direction te, naza direction inconnue, mais la bêta déjà histoire wana mais bakonzi ya mboka bakonzi parce que baza awa bakonzi ya mboka balobi nazongelango naza posé kasi nakomi lokona na kokoka na ngate bapushenga nalobaka bapushenga ministre ya droits humains Samuel Bemba ayebisinga nazongela histoire nanga mais eza parce que lobi ndezalaki Génocoste le 2 août 2026 bayebisinga nazongela histoire nanga namoni lokola nakokata ngo ndambo mais c'est bien. Courage mon petit frère namonaki yo
Dans mon petit frère, au représentant qui dit son courage, place aux alliés. Cœur avec Danono, je pense que tout solo là qui n'a chombo. Et tout solo là, tapoter la famille, tout ça là, un cas prendre na banda. Bon, la famille, ma pouchenga na zongi la histoire ya est, ceux qui besoin d'accord nanga balobi na bombe lokote, na loba vérité parce que na beta kango ndambo bakonzi balobi na zongi lango a bien naza poser kasi nazo mona lokola na kozana nga poser te bino bozo mona nga na kozala poser nozala na nga poser te ni kwa mai balobi na milana no mai na kukuka te ata soki na meli mai se nokoka na ngate. Et toi, Déborah, quand Denise Nyakiro va voir les audios, va entendre les audios, il y a Yona Moubali naye et les messages. Comme ça, ton impudicité au bomé la libala nayo pas camerounais. Oui, bah, on vous explique. Salité, président, salité. Tant Barbara Félix, ça monte à Zoba, bon, dit maraté. C'est là, bon, mon Déborah, bon, yoka, na il n'a pas beau lap. Didier Boudimbo, ça c'est Déborah, hein, qui parle de l'amour, du cadeau que Didier Boudimbo avait donné. On avait donné à Didier Boudimbo. Et il y a l'histoire de Vali aussi, hein, où il y a les dadous, etc. dedans. Vous savez, hein, dans l'Iwa Vali, ne cherchez pas seulement le monsieur qui a fui là. Il y a tout le monde dedans dans la sauce. Hein. Les messages de Déborah nous en diront plus. Ça c'est Déborah. À qui vous avez offert un cadeau, j'ai pas compris. Ça c'est Déborah qui pose la question à qui on a offert un cadeau. Maintenant je vais aller rapidement parce que moi j'ai pas trop de temps. L'histoire de Fekofa. Vous avez retenu ce Sénégalais, toyebi ya ba mama ba pero luwara, bazaki ba ndumba ba bima soki na ba mboka ni ba bota pero, toyebi vi ya mama ya Katumbi ndenga zalaka soki nini, toyebi vi ya mama ya Kabila, toyebi vi ya ba mama nyonso na bino IDPS. Bango baki ba mama te hein. Ba Melissa pe bana mabele te hein. Ba mema zemi 9 mois te hein. Ba bota na nzelo ba science ba bota te ba na droit à respecter quoi. Pour bango bazoki mibala bo présenter, pour bango ba boti ba président de la République te. Mais ya Kabila pas bota président de la République. Mais bo yoka mawate bo ya bo finga ba maman wana lamentablement. Bo manka ba maman na respect na niveau moko boke et lekela maïla batunyos. Ce qu'on a tourne bino. Denis c'est l'une d'entre vous. Denis a mutu na bio bobo et lelote. Denis a wuta pa na bino. Aza produit à IDPS. Ou bien et bo so lelo Denis a eli biso matière sur maman Sainte Mère. Bisoto yambi angot. Et comme il bolé la lissous, Baba qui il est interdit de pleurer. Il est interdit strictement de pleurer. On ne pleure pas. On accepte et on consent. Pour ça, oh bino bolo, balobi qui sème les vents récolte la tempête. Oh comme il tambo récolter tempête. Elle ne fait que sortir les vérités qu'elle a chez vous. Quand on vous disait ici, arrêtez la politique à ma finga oyo. Biso soto koma ba fingi tellement on en avait marre. Bo faire déborder vase. Bo fingi bo lokoti passer na nga mabe. Bo lokoti tata nango bo ebita kenda plus de 30 ans na sa mabele mabe. Bo lokoti bana na nga mabe. Bo zui mama na nga o ayebi makaba politique ite akosola ta loba te lelo o azotambola mokimo mbaka parce que moi na ne asaki politique. Donc, il y en a qui chassent au kofandate. Tout ça là, vous croyez pas qu'il y a un Dieu, vous ne saviez pas qu'il y a un Dieu où il a puni sa iniquité d'une manière ou d'une autre. Où il y a un pouvoir, où il y a un punir, où il y a un zokisamité, on peut pas seulement s'arrêter, le quoi tobi politique, on s'arrête à insulter Sandra parce que c'est Sandra qui fait la politique. On s'arrête en insultant Félix parce que c'est Félix qui fait la politique. On s'arrête à insultant Moïse Katumbi parce que c'est Moïse Katumbi qui fait la politique. Ba maman na ba papa ba yo sani. Et là vous voulez nous chanter une chanson au nom de yo kateke. Maman mar yo Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema.